Ebongo coronavirus ekosila o ekosila te. Ekosila. Épisode 2. Oza penza suka na numero. Coronavirus oyo ememeli biso suka na makambo vraiment. Na biso bato tozalaki kozwa mwa kopo na biso ya pio. Epai ya mama Molonda. Bapekisi sikoyo na Oh, kasika. Yukaka pe soni. Makambo mosusu ozobimisa. Oh merde, soni ya nini? Soki nzamba sungi ete corona oyo umeli eki entreprise na ngai ekoli. Tika na kosala emballage na ngai moko akoma Mendo business. Mama Ntoya, si lobi ntango nayaki kotekela yo mwamba nguba natiaki na basashe na ngai wana ya minene, eske nakoki kozwa basashe yango te? Pardon, bamballage na ngai ekomi kosila mère. Yango ezalaki sachet ya saki ya ciment to ya farine. Te, sachet ya makasi okomona yango kaka eza ya kobunga te me. Poro, oui. Zwa papier oyo eza na numero na ngai. Soki oza na posa eloko nyonso olingi, madame ayeba te, benga ngai. Okay. Direct. Soki oza komitungisa, yaka tomonana na ngai. Bon, mère. Yaka na nyonso komona kuna, eza kaka ya ngai. Oh, wapie, akei tata openza apisaka ngai pusi ya kosilika, ya kogangela ye. Nasuka kaka na koseka. Chérie. Mais yende mutu mikolo nyonso ozobetela ngai masolo ke yende azosunga yo na wenze. Depuis oyebisa mwana musala ayaka lisusu te. Tala, atikeli yo kolia biloko. Alobi okomanda kilobi. Azana mpange, ye akoki kotekela bato kombi na bato na kati. Ata azoloba lokuta liseki te. Yu mutu tieki tembe, omoni 8h asaleli ngai deja wenze. Kasi boye banite. Boti bongo kolanda eteni ya mibale ya manaka nini esila te boye. Manaka malengelami na lisanga Rodesi kelongo na nouvelle société civile congolaise na lisungi ya AB Communication. Polo kozoba episode nyonso kene na YouTube koma nini eo sila te. Oko télécharger yango ya ofele. Toko kutana na eteni ekolanda. Ebongo coronavirus ekosila o ekosila te. Ekosila. Mota mapoko tokopesa te. Bitambula tokotika te. Maboko na biso tokolave te. Tomi batela tovana na bandako.